Nabataki que besoin de besoin cher que koyaki au comatiti na niveau de l'hôpital. Il y a eu d'autres personnes qui bakoya na chef et bakufa papa. Net que yo mo proposa victime. Il y a des camoins qui bando qui ba attaquer yo le logo radio au kufité au bimina di kamango. Parce que bande ko ba collègue no bakoya kana chef et bakufi ezala ramine que badana nzambe te ou comment. Mais moi na wana na vandi liboso nazo sambela papa nayoka mutu pasi ndenge na yoka ngote nazo telema pona te ya nazo yoka kena lingina kuye liboso ya cher na funguli misu natali na kati assemblée na moni mwana ona fixe nga regard na kata mateya na kati mateya na bengi évangéliste Jacques na lobby kam. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci. Nabino tout boza connecté. Bozo landa émission nabisé rien que la vérité. Esika bonzambe et qui tarana loye mon amalwa pe na mesala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana. Excusez, simana to ya rolba kenzama bo to kwaye wapi na maso azosa la biso. Merci na ba onyon tout basuka na musalo yo. Merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel à Zurich. Merci na filo muko ya muko mabivens de homo depuis Londres. Na maman Gisèle, le motema papa Emmanuel, na son frère papi Kongela, depuis son défense à Malola, mon père, mon maman, mami, mbunga na papa Blaise, mbunga. Bonzambe, na bonzambe, Lola, ezo futa simana, on te yorba kinzama boto koye, wa pied n'aimé dans les scènes. N'a rien que la vérité à l'eloto yambi, pasteur, ok, boyebi déjà très bien, pasteur Richard, bien aimé dans les scènes, Oyazaki, attaqué, en pleine culte, bien aimé, à outina maladie vraiment trop méca, voyez, attaque en Yerutaki Wapi, pasteur Komaki niveau Nini, qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Parce que Toyoka vraiment basango et belé, que pasteur, attaque en pleine chair, Bakoya Pe Bakufa, pasteur Moussou Bakota Koma, Bakota Hôpital, Libosa chair, et tout, mais vraiment que cela, Nini s'est passé dans bon mot. Il y a pasteur Richard, Nandenge Tension, Banay Komatato, le bagage qui non, papa a frôlé, l'Iwa bien aimé dans les saints, pasteur a frôlé la mort, tourné vraiment au qui bonzamé na malwana émission lelo rien que la vérité écoutez ya pe basali ya nzambe ebele ba o batelema liboso ba cher pe ba oyo basali la nzambe en tout cas sobolani émission yo bozala vraiment dessiné et bozala vraiment édifié. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Nzambe azali kuba télévision nous sommes en bonne santé. Lelo bana bande bazolanda papa. Pe napesi bandeko nyonso bazali kolanda biso mbote tozali wana mpona koyeba na kopartage bolamu na nzambe oyo abatelaka bana na bato tozalaki victime ya baattaque satanique ya un temps mais liloba na nzambe ekotikala toujours kokokisama na entere te na yango parce que nzambe nalola Azali Koloba, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Azali promesse faite aux enfants de Dieu que nous sommes. Yahweh Azali Koloba, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel est toujours là pour leur apporter la délivrance. Je pense que la fois passée, la témoignaka autour ya likambo ya mwana moko tosalelaka délivrance ya sorcellerie mwana ya mobali moko ya moke e eza na mama oyo apesaka ye sorcellerie na témoignage wana totalisaka ke tozwaka attaque oyo mpesi akotelaka biso kati na moustiquaire e toyebaki na kozwa paralysie mais par la prière la même nuit nzambe ayebaki na kose glorifier et mwana aye kotubela alobi toute la vérité. Mais cette fois-ci c'est cette même maman là oyo akotisa mwana wana kindoki mwana na ye ya mobali tosambelaka na ye na église. Et depuis un temps, il a tout fait pour détruire la vie à moi.
mais par la prière nzambe azali kobatela ye. Dernièrement tovandaki na église tomoni frère aye avandisinga ebisinga non papa, je commence à voir que mandako na biso eza na problème moko ya sorcellerie, mais nazo suspecter maman oyo aboti ngai. m'a posé une question, pourquoi il dit papa, comment une maman responsable peut dire à son fils yo kotika la komona bolamu pe yo komona bolamu na vie jusqu'au jour où si senzo tonanga ya basi nde okoyeba na komona bolamu na vie. Ah bon? Oui. Maman wana mwana na ye to mwana na yo ya botika tindali komona azoloba na ye bongo maman azoloba na ye bongo et sukeli wana te je me suis yebisa ye namoni que temps ekoki yangai ko empoisonné yo il faut yeba na kokufa et nayebaki na koseka nayebisi ye je comprends maintenant que okoli na makambo na nzambe parce que obandi kodécouvrir makambo mosusu yo moko. Effectivement depuis tout ce temps on ne pouvait rien te dire. Mais oyo nzambe azali kati na kolakisa yo il y a une vérité kati na yo. Mon papa pas seulement cela boyebi ke nazalaki opéré autrefois na maladie appendicite compliquaki ngai mama azoloba na ngai omitunaka te mpona nini ozwaka mbeli nde naseki nayebisi ye effectivement toi tu allais mourir na moment ya opération mais tosambelaki nzambe ayeba na kobatela yo et on ne pouvait rien te dire. Même kozono ya diplôme d'état na bengaka yo pona koyebisa yo monde de ténèbres bakani oyeba na kozo diplôme te mais telema na mabondeli yaka toyeba na kobondela nzambe soki ozwaka diplôme ezalaka ngolu na nzambe. Et les conseils que je peux te donner ezaki nzambe a révélé yo po oyina mama na bino te mais nzambe a révélé yo po oyeba na kosambela lisusu makasi pamba te malgré ba tentative nyonso wana atikali kolonga yo te parce que nzambe aza na ngambo na yo. Et ça les 2 semaines après on m'amène les frères à l'église entre la vie et la mort. Alobi avandaki na ndako ayoki neti babambi eloko tout d'un coup ayoki étouffement et bamemi frère azovimba nzoto kingo ezoya monene azotranspire. C'est que phénomène yango moyen ya koexplike yango eza te. Nous nous sommes concentrés, nous avons prié et le frère s'est rétabli. Le frère s'est rétabli une semaine après. Abimi kilt dimanche akeye pa évangéliste na biso moko bavandi bazobenga yeno yaka na ndako wa urgence yaka ya une réunion ya famille dera azokoma akuti moko ya bagrande sœur ne autaki mboka ye nde azopose problème maman pourquoi ozoluka kodétruire vie ya mwana oyo ndenge odétruire vie na ngai ainsi de suite otala makambo yo osala ngai yaya wana bimisi makambo ebele. Et c'est là où Kaye peut confirmer maintenant qu'effectivement aza victime ya liboso te na kindoki ya mama na bango mais parmi bayaya ezate na bato oyo baza ba victime. C'est ainsi que frère aye kosenga alonga ndako soki akobanda kovanda na église toyebaki na kopermettre yango akomi kovanda na église et baattake yaka d'une manière ou d'une autre mais nzambe azosala ye grâce. Mais ye kosala ke ce jour-là ndeko ayebaki na kokende ndako parce que kati na lopango na bango eza na sœur na biso moko azovanda wana par le fait kamonanaki te akendaki mpona kotala pourkui amonani te ere abandi kozonga nde bakutani na mama na nzela. Maman ayebisi non tu es mon fils et naza kaka mama na yo malgré mabe na ngai nandimi mabe na ngai nyonso nandimi kindoki na ngai
mais ozaka ka mwana na ngai il faut to vanda to solola ndenge mama na mwana ba solola ya ebishete mama na moni loko to ko solola te yo yaka na l'église ce que lui to solola na miso ya pasteur nde mwana ye akomi ayebisi ngai no tozalaki na mama eleki boye na boye mama alobi azoya mais eloko moko ezosalanga mpasi nayebi ke mama afingaka yo depuis toujours alingaka yo te akanaka yo alobaka paster na bino wana jour nakoya na église nakosala boye boye na boye et ça m'inquiétait. Voici pourquoi elle retourna sur la fois passée natunaki yo eloko wana nayebisaki ete yo na mama ngai na mama na yo physiquement toyebani te mais spirituellement toyebani parce que j'ai détruit ses œuvres et lui aussi m'a attaqué plusieurs fois. Mais soki nzambe apermettre kayebana koya awa eza mpona lokumu na nzambe yo koyebana kobanga eloko moko te parce que nzambe mpe aza capable ya koyebana koarete makolo na ye place oyo azali ayebana kokoma awa te. Mais le frère n'était pas toujours calme. Alors non, pasteur nazobanga parce que nayebi mama na ngai malamu azalaka mutu moko troublé ainsi de suite nayebi te eloko nini akoya kokoze lokola scandale parce que eza jour ya culte lokola ezalaki programme charismatique. J'étais en train de prier natala na porte ya église libanda namoni mama moko atelemi azotala na kati era moni ngai akimi akei mopanzi naye komona jeune fille mosusu aye atelemi azotala er natali ye mpe akei ngambu ya droite et attirer maintenant attention na ngai na comprendre ce qui se passe natikali maintenant nazobondela natali na porte ya église nde naye komona mama wana koti jeune fille wana koti baye kokota na sœur na biso moko aza mwasi ya mwana ya mama wana mosusu er bakoti bapeshi bango place nde namoni baprophétesse bavandi koalerte bato nyonso bazotalisa bango mama wana ainsi de suite. Namoni bato nyonso batelemi babandi kosambela et mwana na ye lokola aza responsable ya protocole ye nde ayambaki yera ye alekisi ye bake kovandisa ye et esalemi que dès que bakoti modérateur mpe atelemisi bato nyonso po tosambela nde tobandi priere toyoka kaka frère akrie parce que azalaki loin na madame te alobi mama benga papa babambi nga nzete era azoloba babambi nga nzete akwei directement et era akwei abandi maintenant kolela pasi awa babondela awa ekei awa babondela awa pour finir moto akati pembe wana frère na biso mwana ya mama oyo azwi ataki koute pa mama na ye ataki koute pa ya mama na ye et nde Saint Esprit atindi ngai moko na récupérer direction ya prière na bandi kotinda bato basambela nde nzambe aye kotinda ngai epai ya mama nayebisi etombola maboko zongela malobo ya pre ngai mama ayebisi ngai alobi yo oleki ngai na nguya moko te oza mpe na eloko kosala ngai te nayebisi ye mama makambo nguya tokowelela ngonga na yo te parce que toza kati na ndako na nzambe e oyo aleki nguya aza moko se Yesu Kristo elokola toza kati na ndako na ye eza na mote oyo akolobela makambo nguya koleka Yesu Kristo alobi okosala ngai eloko moko te nga nayebisi ye non je sais que oye po osimbisa nga touche ebima ke mwana na yo akofeli kati na église alobi aza mwana na ngai te nayebi ye te
oh mama komba yini mama ako wanga na mwana oyo boti kati na libumu na ye nde na ordonné na lobi oke bokanga porte ya église ale tobanda kosambela to détruire misala ya molili kati na mama oyo nde église mobimba tobandi kosambela nzamba ye kolekisa nga singa moko na mosapi ya lokolo ya droite ya mama wana nde nalingi na kata yango mama azoboya par la force na kati singa wana na kati singa mama asimba jupe na caleçon alataki akitisa yango atikali mutaka na kati na église pendant le culte nde nayebisi bandeko nalobi mutu moko abanga te eza esprit ya envoûtement e envoûtement ekolonga mutu moko te azolata bilamba na ye moko ale tobondela nzambe tobandi kobondela nzambe nde amatisi bilamba na ye botikanga nakende botikanga okokende te jusqu'à ce que mwana na yo akoyeba na kose releve nde okoyeba na kokende nde tobandi kosala nde napesi mena ordre bazwi ndeko banemi ye na chair nde bandi kobondela nzambe ndeko aye kozonga ndeko azongi maintenant atikali makolo elembi moyen ya kotelema ye eza te Saint-Esprit apesi biso directive tosambeli makolo ye kosaffermir ndeko atelemi nde mama alobi nazokende kofunda na la police ndenge olongoli nga bilamba na kati na bato bayaki bazalaki mpe na mwana na ye moko ya mwasi nde mwana na ye ya mwasi ayebisi ye mama c'est du mensonge nga naza témoin yo moko moto olongoli bilamba na yo soki oke kokosela pasteur nga moko moto ya liboso ya kocontredire yo devant la police nde naye kopermettre bafungoleli ye portail mama akei na ye ezalaki un vendredi tozeli mpe bapolisier tomoni bango te parce que bakokaki mpe koya te mission na ye eyebaki deja na koéchoué dimanche eleki lundi mardi mercredi jeudi nde naye kosala crise ya tension mati 18 sur 11 et 19 sur 13 et pendant un mois et demi il n'y a que mbala moko oyo tension yebaki na kokita 18 non c'était 14 sur 9 na tongo mais l'après-midi est remonté les choses et j'ai refusé ya koyeba na komela bakisi mais nazokutana na baminganga bazoyebisa ngai pasteur kosakana na santé te il faut mela bakisi okoya kokweya ainsi de suite je leur ai dit je sais ce qui se passe mais pour le moment nakomisala te esclave ya kisi songolo parce que soki nayebi ke soki na bandi komela bakisi attention ekokoma maladi jour moko na tongo tension ye komata jusqu'à 22 sur 14 normalement ils ont déjà lieu les un niveau le plus élevé et nameki tension 22 sur 14 makanisi ya bato bayebisi nga non il faut tokoma hôpital parce que niveau ezali niveau moko ya mabe nayebisi bango non tosambela d'abord nde nabengi baintercesseur oyo bazalaki wana tomandi kosambela toza na kati ya kosambela nde nzambe alakisi ngai ke omoni mwana mwasi oyo mama wana ayaka na ye azokontinue koya awa ye mutu aza à la base ya oyo ezali kokoma parce que ye nde bapesi pouvoir ya kokontinue na mission nzambe aye koyebisa nga alobi nakende hôpital te
nakendaki mpe hôpital te navandi ezalaki mercredi, jeudi, vendredi, samedi nazalaki ngena na programme ya komata na ngomba na bana na nzambe e mercredi yango mwana yango aya église te, vendredi mpe aya te, samedi nde aye koya e raye nde navandisi ye nayebisi ye tala oyo oza kati na kosala eza boye na boye me eza na bokonzi moko te likolo na ngai nda ye koavoué alobi certainement koko na bango moto apesaki ye mission ayebisi ye ke non ye moyen ya revenir wana eza te mais apesi ye pouvoir yayeba na kocontinue na mission pasteur wana il faut akufa. Ça c'est une bonne chose. Liwa eza mabe te mpo na biso, liwa eza malamu me tokokufa ye nzambe ye moko akaniki toyeba na kokufa. Osalaki nini? Apesaki ngai kisi ya maladi, nayaki nabwaki liboso ya lupangu ya église de telle façon que soki oniati yango oyeba na kobela, oyeba na kokufa. Me ngai oyo nazobela me nakufaka te epuis kisi mpe nazwi eza te e omoi nayaki kokende lisusu na hôpital nakutani na médecin akomeli ngai ba examen, il faut kosala écho cardiovasculaire, il faut kosala tel examen ya foie ya rein, ainsi de suite. Et bon ezali, j'ai dit à tout le monde, je ne fais aucun examen. Parce que ceux qui n'a sali examen, bakoyebisa ngai biloko eza démoniaque mpona kotrouble oyo ezali makanisi na ngai e soki nandimeli biloko minganga bakoloba effectivement nakoyeba na kokoma malade. D'où je ne fais aucun examen parce que je ne suis pas malade et j'ai la guérison en moi et je n'ai peur de rien. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, le Dieu que je sers, m'a guéri. Naza en bonne santé, je n'ai aucun dérangement. Nazo salami salanyonso comme il se doit. Koteya, kokamba, koyemba, kosambela pona batu. Et je ne suis rien dérangé par quoi que ce soit. Et nazo kumisa nzambe parce que nzambe na baza malam. Papa Richard, bando bazola na biso. Ce que la prière ya makasi a joué parce que tu rappelles déjà dans ma famille ce que maman a tout béni na âge moko avancé que ye mutanya bana na ye. Mais pesa manaka ya ndeko ya mobali wana. Oui, tellement que maman on a tombunda na ye na kaya liboso. J'ai compris que ce qui était préparé ezalaki ya que likama ekomela mwana na ye kati na église. C'est que lokola parvenir na kolonga ngai te maintenant créer ngai un problème niveau ya justice pona koloba abomi mwana na ngai. C'est que c'était ça. Mais ye moko muto bomiye maintenant les abiloko spirituel bokoyeba na kozana na preuve mon côté pour nous prouver que ye muto bon. Mais au moins ce qui sera prouvé c'est que bazalaki na église bazo sambela muto koi et akufi. Maintenant responsabilité c'est que c'est le pasteur qui doit se justifier. Papa Nabakam, est-ce que Bolamira peut me faire qu'il y a Zobela au Puyele au Tinye na hôpital to Bukanga en église? Kondima na ngai eza kondima na ngai. Kondima eza na kondima mais liboso à l'état ba komona ngote papa. Te sinina zoloba. Nazo témoigner na kawo etali ngai. Wana eza kondima na ngai. Mais je sais que Nzamba utilise comme médecin pour résoudre d'autres problèmes ya maladie. Nzambe a résoudre d'autres problèmes par la prière. Mais quand nous avons une personne qui est malade, Azan a droit à kokende hôpital. Mais ce qui a été hôpital était Nzamba vous allez glorifier parce qu'il faut monter comme un hôpital par exemple vous trouvez qu'Azan a sida.
maintenant ertuye ko sambe la nzambe il faut toujours misili susu na hôpital et ceux qui azumi na hôpital yeba na ko confirmer que sida ezali les sous-soutés parce que biso tozana ba appareil te oyo ezali pour détecter que sida ezali sous-soutés. Voici pourquoi to ko empêcher mon tutaye bana ko kende hôpital. So l'homme de dina bando bala na bis parce que ba makambo yo ba pasteur mingi ba kabola ba famille mwana kipa mama na été oh maman zando kanya buma est-ce que ça y a solo pe qui m'a ramto to yo ka non maman pas cause capable que ali mwana na fait que a envoûté a bip cette vie na ndenga kindoki papa ezakutulika mboko lobela te parce que na famille nyonso kindoki ezali na famille nyonso bandoki bazali eza na makambo oyo bato bazolobela tuba kati na bafamille mais peut-être oyo église à un certain moment bakoloba tu malheureusement basalaka nini ya église nde bazwaka mpona koyeba na kobrandir koloba église ezokabola bato non église ezokabola bato te nauti kolakisaka ya frère oyo. Cela a pris beaucoup de temps. Toyebaki ke mama ne azana misala ya molile me mutu moko tatikala koyebisa ye yango. Mais jour yemoko atteindre maturité spirituelle, Nzambe asungi par la puissance du Saint-Esprit ayeba na ko détecter oui ezoleka kati na famille na ye ayeba na ko comprendre que les ali misala ya molili et deuxièmement grande sœur naye ayeba na kouta na mboka ayeba na koya avant de sa famille pona kotuna maman pourquoi ozolinga ko détruire vie ya leki na biso ndengo détruire vie na ngai, c'est que c'est quelque chose de vrai et kindoki ezali ko exister parce que Satan azali ko exister. Église et kabola kamutute église et yebisaka mutu te boya parent na yo parce que azandoki parce que ceci c'est la non eza rôle ya église. Parce que papa ezani que maman aboti mwana na ye depuis ka nyonso wana bebisa vie na ye te komika na kimokolo mwana sa akomi na 30 ans 38 ans 32 ans parce que tomoni ke tomona pe ba mort mosusu ke ndeko tel ana na 30 ans akufi 40 ans akufi maman na ye mutalie na kino monde depuis bo mwa nyonso wana pourquoi pas que maman elle qui maman azeli ki akola vraiment tina ba âge mo ba 35 ans ya olia ye ozomonte ke makambo wana est un peu moins louche. Nzambe na lola zo lokumu Saoul alukaki koboma David a combattu David pendant plusieurs années mais a parvenaka koyeba na koboma David te. C'est pour dire que ezana bato bazana grâce na Nzambe likolo na bango oyo peut-être baluka depuis bomwana baboma ye esimbi te parce que Nzambe azo protéger de sa manière ayebi mission nini azana yango quand bien même na ndimela Yesu te. Mais dans le monde il y a délivrance, il y a ce qu'on appelle la programmation satanique ou bien la planification satanique. Satana akobungisa bitumba eyeba na kotelema nzeli ya libala ya motefu efongwami par exemple. C'est que avant libala azana calme azosala vie normalement mais lokola bitumba ezaki ayeba na kobala te jour akoyeba na kozomobali ya telemi ka yeko abala ye en ce moment là ba demo wana ba telemi maintenant pour empêcher que libala esa le matin. Satana akoko c'est un esprit katina mutu nakolo baka par exemple il y a phénomène il y a ba mari et femme de nuit. J'ai rencontré une sœur azo mene vini normalement mais ekomi soki azwi mobali tangu ya zozo kaka mobali oyo aza sérieux mobali wana pesi même programme ya makambu ya libala sœur wana bandi problème ya ba règle douloureuse eko sala ta 3 semaines ekatanaka te mutu akomi pal mobali akotala kaka boya moneble mwasi aboye il faut zala na mbongo ebele soki obali ye tu auras toujours des problèmes mobali yakimi soki mobali yakimi santé na ye zongi non normal. C'est que il y a des types de démons
oyo baproclame ke bakoyeba na koagir dans circonstance songolo baza na bango na vie ya motu na nzoto motu bavandi calmement bazozela échéance oyo bapesi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bonzambe na bonzambe lo les ofuta. Papa bazolanda biso na mi ape obakisa mutu na mususu. Na bataki oyo ke bozwa liboso ya cherne ke koyaki okomatiti na niveau ya hôpital. Il y a eu d'autres personnes oyo ke bakoya na chef pe bakufa papa. Net ke yo moko poza victime ya likamwa ke bandoki baatakaki yo lelo gloire à Dieu okufite obimi na likamango. Parce que bandeko ba collègue na o bakoya kana chef pe bakufi ezala nini ke badana nzambe te ou comment. Merci pour la mutuna oyo ezosunga ngai na fungola eloko mo bana na nzambo bazolanda ngai nalingi bo comprendre na kati na église lelo toza na 5 sortes ya basali na nzambo. Vous comprendre papa? 5 sortes ya basali na nzambo. Tozali na ba serviteur de l'iniquité basali ya masumu. Ce qui otangi kati na mukanda ya Tite chapitre 1er le verset 10 à 11 verset 13 à 14. Makomi ezoloba ke bandeko wana bazoteya biloko oyo bakoki kote ete makambo ya soni et bazali ko troubler même ba famille ebele. Lelo tozomona un pasteur abota de gauche à droite a telemi liboso ya cher pona ko défendre oyo ezali impudicité na ye. C'est honteux. Une telle personne aza serviteur ya iniquité. Makambu ya zote wana ezo cadre na scène do doctrine te. Eza type ya Balaam. Balaam balaka bengi ya modir bana na Israël. Amekiti esimbite ayeko yebisa ya lobi nono konsato piéger bango. Yo salake ba mariage salema entre batuna yo na batuna bango mena ba mema bango na kobanda kolie biloko ezali sacrifier aux idoles et kozala à l'encontre ya loi ya nzambe na bango et c'est en ce moment là que bakoko m'a fait faible. J'ai rencontré par exemple une sœur à Ebisingai prétendant na ye azo senga yenzoto akeye pa ya pasteur moko parce qu'azo menacé ye que ce qui a pesi yenzoto te il faut bakabwana. Pasteur wana ebisi wote omoni aza mutu bolingani asi alingi yo asikutu pe a se présenter epai na bino et omoni soki ozoboya kokende kozomwasi mosusu ndimo pesa ye kanzoto. Mais qui est cet homme de Dieu oyako mema mwana na nzambe asumuka kote ye masumuka. Deuxième sorte ya ba serviteur les locataires na église toza na serviteur de ventre. Philippiens chapitre 3 le verset 19. Soki otangi makomi ezotalisa ke bato wana motema na bango eza na biloko ya mokili nzambe na bango eza libumu na bango bazo travailler pour leur ventre bazo travailler pour nzambe te. C'est ainsi que le lot toza na ba église et rozo ke ne peut kutana na pasteur il y a un droit qu'il faut payer. Soki oza na maladie telle il y a une facture où le pasteur a koyeba na kopesa yo pour la maladie wana il faut futa autant. Et musala na bango bazo fabriquer même ba prophétie. Ndeko moko abetelinga lisolo bazalaki na groupe ya intercession bakena ndako ya ndeko moko na katikati ya butu basambeliti prophète oyo akambaki ayebisi papa wana papa Saint-Esprit azoloba il faut pesa $2000. Papa wana azalaki diamantaire alobi nono $2000 na kokoka te au moins $1500. Prophète alo Saint-Esprit aboyi kaka $2000. Saint-Esprit abandi ko discuter abandi ko marchander baye ko sukela na $1800 bapesi bango balali tardivement na kati na butu
bato nyonso balali vers 3h du matin bayoka kaka prophète wana acrier alléluia alléluia hosana hosana atelemi bato nyonso basotuki papa mutuka wana eza mutuka te eza cercueil ebima libanda ya lupango ekolala kati na lupango te parce que soki otamboli nango okoyeba na kokufa mutuka ezalaki na pana papa bazwa mutuka butu wana batindiki yango libanda elali na nzela papa tokosala na mutuka nini te oyo mutuka il faut tokende nango yo kotambola nango te ere bakomi kokende na nzela yebisi bato na ye nini bose limité na $1800 na bino parce que mutuka eza bulu na nga moko soki mutu asali bêtise tokobetana vous comprenez papa toza na baserviteur mosusu il y a des serviteurs des hommes image ya Aaron Moïse amati na ngomba Aaron atikali asubir pression ya bato parce que bato bazalaki na besoin ya oyo ezosepelisa motema na bango nzambo oyo bakomona na miso et Aaron a cédé alobi bayeba na koya na or asali veau d'or bato bandi ko adorer veau d'or et Moïse azozonga akuti bato bazobine na veau d'or asiliki azui même table ya mibeko abambi na se c'est qu'il y a une sorte de pasteur lelo oyo na maté na bango bakoti accent sur la saine doctrine comportement et l'ateli kota na ba église papa okokuta okokanesoza na concert ya wenge mais nzoka nde ozakati na ndako na nzambe habillement oyo ezali c'est que ezolakisa bonzambe ata mokete akotika na côté ya kokondamner habillement wana te parce que pona ye bato bakokima église et des fois maté ya zoteya bazo imposer yango epa ya ba partenaire ya église papa omoni maté oteya ki wana vraiment ngai na sepeli na yango te oyoki alobi oke na comprendre et prochainement na kozongela yango lisusu te c'est que bazokambama na ba partenaire oyo bazobimisa mbongo po musala bazosala ekendeli liboso toza na ba serviteur du diable kati na mokanda acte des apôtres chapitre 16 le verset 6 tozomona histoire ya servante wana oyo azalaki animé na esprit ya piton Pierre babanda nani Paul babanda koleka abandaki toujours kocrier bato baza basali na nzambe ya Saul. Ce n'était pas du mensonge. Ce qu'elle disait était vrai. Mais azalaki poussé par le Saint-Esprit. Alingaki a créé confusion. Po bato ba croire que esprit o ezo salakati na ye, nde esprit o ezo salakati na Paul. Jusqu'à ce que Paul ayaki commettre fin na bêtise wana. Et na mukanda 1 Timothée chapitre 4 le verset 1er makomi lobi ete na tangu ya suka bato ebele bako abandonner foi chrétienne bako s'attacher na ba esprit séducteur lelo eza na ba pasteur ebele oyo bazo travailler na ba esprit satanique miracle bazo sala les authentiques te ba guérison oyo bazo pesa bato les authentiques te bazo sala ce qu'on appelle l'exorcisme bako remplacer ozalaki par exemple na gastrite bayokani na monde de ténèbres gastrite egi balongoli yango balobi totikei nano pendant 2 ans azala calme mais après 2 ans maintenant cancer se manifesté pona yo croire que obiki mais après 2 ans okanisi maintenant que eza maladie ya sika or que bayebaki na ko remplacer maladie par exemple tokotala ba image naza na ngowa na otiko bondela pona ndeko moko na kuti bapesi biloko ya ba magie catholique azobela depuis plusieurs années et ezana sango moko oyo azoya wana et tozosambela nzamba yebisi ngai ezana biloko moko batikilaki ye na ndako wana ya molili ndeko abimisi poudre moko bakomi poudre de désenvoûtement papa depuis quand poudre ko désenvoûter moto on est outil na catholique oui la magie catholique
poudre de désenvoûtement. Non, poudre éco désenvoûté, mais aussi poudre au pacolina et longi et si c'est envoûtement, ça ne peut pas se faire. Mais tala image où ils allaient coller à poudre et en haut, ça n'a rien à voir avec le désenvoûtement, mais ça des poudres et envoûtement. Will moko kati na mulangi et kati na mulangi wana kurwa ezana na kati tomituna mena na mituni koma kurwa wana koti kati na mulangi. Je n'ai pas compris, mais au moins je sais que les magie catholique ne sali que poudre wana ena ni kurwa wana koti kati na mulangi et will ango ezana couleur ya rouge et lokola makila batikeli ndeko wana et zo chocolat apa kola yango et oui lango bakomi eza soki ya ange Michael na savon ya kosokolela savon yango eza ya ange Michael et na asan biloko batikelaki. Mais papa, qu'est-ce que l'ange Michael vient faire dans la délivrance? Tangu Yesu ye moko alobi na église na ye alobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons. C'est que les démons ne sont chassés que dans le nom, par le nom de Jésus-Christ. Ils en a poudre mon côté, ils en a na santé, ils en a mais depuis de koana a memelan de ko biloko yo changement moko ezate. Aye maintenant pour proposer bango azoya memaye na centre Songolo. Nde bande koné baye koboye. Certainement je leur ai dit, il a fallu bazoyer bakende ko initier par rapport à la magie catholique. C'est ainsi que va 3 mois va me mettre dans un centre. Mais pour finir, 5e sorte, il y a un serviteur. Nous sommes un serviteur de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. Nous avons saine doctrine. Nous avons solo parce que c'est que bandeko yo toyoka kabako ya kawana toluka na 5 sortes oya ba ministre kati na église aujourd'hui tokoyeba na retrouver qui est serviteur de Dieu, qui est serviteur du diable, qui est serviteur de ventre, qui est serviteur de l'iniquité et qui est serviteur des hommes. Et serviteur de Dieu, nzambe moko mutozo batelaye, nzambe moko mutozo azo bundelaye. Mais serviteur de l'iniquité, nzamba lobi, c'est le péché qui met une séparation entre vous et moi. Nzamba ko batelaye parce qu'azo vivre séparé nanzambe. Serviteur des hommes, mutu oyo azo teya liloba nanzambe te. Un jour yeso azo teya. La parole était tellement dure, a ebisi baye kolina ye, oya komela makilo na ngai pe koli nzoto na ngai pe na kobik. Bato balobi ya oya komi kotangisa biso cannibalisme. Bato bandi kokende. Pierre aye koloba, Seigneur aye kotala alobi, mais bino pourquoi bokeite? Pierre alobi non, biso to sosolike yo zana lobo ezopesa bomo. Une fois azote ya likolo ya mwasi. Bato balobi non, Moïse ayebisi biso so mwasi asakani komele lettre ya divorce bengana ye. Yesu ayebisi non au commencement ezalaki ndenge wana te, ezapona mitema na bino makasi. Ba mususu balobi non soki ko ndenge wana initili ya kuyeba na kobala. C'est que liloba na nzambe eza eloko apetete. Liloba na nzambe tango ezote yama. Kati na mkande ya Jérémie makomi elobiete liloba na nzambe eza marteau. Marteau tango ebetaka ebukaka. Nzamba laki alobi na kolongola mutema ya libanga pona kopesa bilio mutema ya sunu. C'est qu'il faut tango liloba na nzambe ezoya soki mutu aza na mutema ya libanga il faut marteau eza liloba na nzambe briser yango pour ete nzamba pesa mutu wana mutema ya sunu mutema eza sensible na makambo na nzambe. Et non mutema oyo ezali kobika kati na incrédulité. Quelqu'un qui est serviteur du diable azo travailler na ba esprit na ye à cause de la télémina chair Satan a décidé que a retirer permanent a retirer la télémina chair OK na. Mais quand nous marchons avec Dieu exemple la libosote dernièrement encore l'année passée si je ne me trompe pas il y a eu encore une chose semblable d'une jeune fille où Satan a tinda qui na église pe aya pour na achever ndeko na yo ya qui problème ya paralysie
akotaki na koma tobondeli mpona ye nzambe abimisi ye na koma e tobondeli mpona ye nzambe mpe abikisi ye na paralysie ndeko akomi kotambola me etikali problème ya moke na loboko maintenant batindi bango baya koacheve na église. D'abord sœur moko aye oyo batindaki pour cette mission nzambe arévele biso yango tobengi sœur wana ndenge tozosambela yo elongino ezobongwana ozokoma mama nkoko ozongi mwana moke ote paster ngai mpe nayebi te sœur eza sorcellerie fi wana kini mais mwana wana navandi liboso nazosambela papa nayoka motu mpasi ndenge nayoka yango te nazotelema mpona teya nazoyoka ke nalingi nakweye liboso ya chere nafunguli miso natali na kati ya assemblée namoni mwana oyo nafixe nga regard saint esprit ayebisi ngai eza ye nakata mateya nakati mateya nabengi évangéliste Jacques nalobi kambe intercession nazwi ndeko wana batindi oyo ya kosala nini ndeko abandi kolenga ote ngai naza te batindi oyo ya kosala nini parceke nzambe akosala te ayebisi ngano bayebisaki ngai ke soki otelemi mpona koteya okoya na chere ndenge navandaki wana nabandaki kolanse yo baflèche nde obandaki koyoka motu mpasi ok esimbi nango te après ayebisi ngano bayebisaki ngai ke soki wana esimbi te soki kilite esili naya kopesa loboko na mbote na loboko e soki napesi yo mbote na loboko seke napesi yo maladi ya makolo de telle façon ke okoka lisusu kotambola te ovanda no place moko ata mosala na nzambe okoka lisusu kosala te bon ekosimba nango te après e eloko ya mine balobaki soki wana esimbi te osenga mai ya komela soki bapesi yo mai ya komela omeli yango olobi maloba oyo etikali obwaki na se bokauki kokota na ndako ya paster mpe kati na église bon o wana mena mpe esimbi te parce que nzambe abimisi yo polele ayebisi ngai no ya suka bayebisaki ngai ke soki wana esimbi te nakotisa esprit moko kati na mwana no ya suka maintenant esalemaka elobi asala acte moko ekopesa okanda makasi okobeta ye sans contrôle ekopesa mwasi na okanda akomona ke no obeti mwana mabe aintervenir e akointervenir likambo elongo ya mwana ekomi na bino ya bino mibale epuis libala epanzama nasekaki nayebisi ye tout ça sache tout simplement que eza na place moko te parce que nazosambela nzambe ya maseki te naza na nzambe oyo ya solo e yesu kristo na Matthieu chapitre 4 le verset 10 ayebisaki Satan tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul motu nyonso azoservir yesu aza à l'abri ya baatake nyonso ya Satan nzambe akopermettre etouche ye mais ekosalela ye mabe te mpona kokisa parole elobi le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel est là pour les raccorder la vérité. Merci beaucoup pasteur Richard. Moi qui vous remercie. Votre numéro de contact papa na bande oyo bazana posa kotana en contact pour la prière de délivrance. Non, nous avons toujours le même numéro qui ne change pas. 00243 900 140 132 et ce numéro est allé sur WhatsApp et vous pouvez nous atteindre à tout moment et la grâce que Dieu a mise en nous de loin ou de près et ezali na makoki ya koyeba na kosunga biso na ba bitumba oyo ezali koyela biso na ba différents problèmes oyo ezali koyela biso ndenge esungi mpe déjà ebele ya bandeko. Mon frère, ma soeur, yo ozali koyoka ngai ozali maladi ozali na bitumba ya famille bitumba ya molili même soki kindoki vandi kati na ndako na yo n'aie peur de rien. Je te présente un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que je sers. Cet homme capable ya koyeba na kosilisa kindoki ya koyeba na kodétruire nguya nyonso ya bokoko ya bonganga ya bilakeli mabe
mpe koyeba na kopesa yo victoire même soki